Ouais, c'est Watana Belelo, Bamo Bengayo, artiste présidentiel. On a le lancement officiel à Kinbopeto. Et artiste musicien, Ozo Benga, et le Watana artiste présidentiel. Agent communiqué. Donc, agent communiqué na bateau bakotaki. Bateau ba pesa ba voix na bango bango nde bakonzi. Ye fois sola na bango ye fois ebisa bango posa na yo. Donc voilà. Et bango balingue balaction balingue babeleli awa. Balobi balaction ba soutenir misala wa sengi bango. Et remerciement pe na wana pour la président Fachi. Pour na président Tini. L'idée est bien. Allez, Mbangota qui est dans notre tina souka, si peine robot et porter fruit pour Mboka Namso et Zalabien. Fachi Beton à ce président le gouverneur de la ville. Samuel de Segui vient de Voloko. Abina Okola Mboka, Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Pour l'intégralité, il y a mon chef de l'État, Azar Okota, déjà chef de l'État commis. Voyez, vous êtes en train de voir comment est-ce que les motards sont là, le chef de l'État est déjà là, le chef de l'État est déjà là pour le lancement officiel de l'opération Kin Bopeto. Le chef de l'État est déjà là. Voilà, voilà, merci beaucoup. Merci. Chef de l'État Azar Okita. Chef de l'État Azar Okita, vous aurez déjà Makambu et ça. Le peuple Mosala. Toye koluka babomengo na biso te, toye koluka nde bomengo ya peuple. Bozali na droit ya kosenga bakonzi na bino, kobanda na chef ya quartier, dina mokonzi ya ville, kosenga bango basala oya bango pa. Azo communiquer na bateau bakotaki. Bateau ba pesa ba voix na bango bango nde bakonzi. Ye fois sola na bango ye fois ebisa bango posa na yo. Oyo nga na comprendre zali te to intégrer programme Oyo, to intégrer concept Oyo. Pour na biso moko bakino po za malamu. Esengeli to pesa kin valeur. Yemoko Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi alobi Kinshasa et comme sikoyo kin la poubelle mais tozongisa yango kin la belle. Ekosenga contribution ya mutu moko na biso nyonso. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silie. Agence Coliko, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, ton Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya kotombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mukie moins d'un kilo, bakoya kotombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Plus 33 6 27 32 94 32. Agence Coliko, le sérieux de sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouvert 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de détente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11.
et au 00243 85 70 44 440. BM Hôtel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Merci na abonné nyonso ya Congo Mokili, merci na bino nyonso boza éparpillé à travers le monde. Ya kolanda émission na bino valeur absolue eza bongo diffusé awa na kati ya Congo Mokili, présenté par Zachary Momba les petits aclés. Les représentants valables et les descendants de l'honorable Zachary Baba Baswe. Wishia, mesdames et messieurs, bomonika na sima ndenge lelo eza bongo samedi 19 o eza bongo lancement ya opération Kini Bopeto Oyo. Eza bongo mela ya gouverneur de la ville Jantini Mbaka Ngobila a lancé ki lelo nde eza lancement officiel na yango bokozwa intégralité nyo surtout awa na kati ya Congo Mokili. Merci na boss Ado Yure, merci na Pasteur Simukendi PM vrai chéri moi ça faisait le temps momoko, merci na Maître Chris Soro Bakumba Bofa Psalm 35 moi ndako, merci na Jina Mujinga Mamwenda wa Samuela, merci na bino tout vous éparpillé pour l'intégralité yemoko chef de l'état Azaro Kota déjà chef de l'état commis voyez. Vous êtes en train de voir comment est-ce que les motards sont là, le chef de l'État est déjà là, le chef de l'État est déjà là pour le lancement officiel de l'opération Kin Bopeto. Le chef de l'État est déjà là. Voilà, merci beaucoup. Merci. Zouaka Nenge, chef de l'État Zarokita. Nenge, chef de l'État Zarokita. Vous aurez déjà Nenge Makambu et ça. Allô? Du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Mesdames et messieurs, nous vous annonçons l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président. L'opération Kinshasa-Bopeto dans ces sites choisis de Bakayaou, Bandalungwa. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons M. Jantini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, à prendre la parole pour son mot de bienvenue et son allocution des circonstances. Monsieur le gouverneur. Honorable sénateur, Excellence Monsieur, honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, gouverneur de la ville de Kinshasa, distingués membres du comité de sécurité,
ndenge akosolola na bango. Excellence, Monsieur le Président, la députée provinciale ya ville de Kinshasa bavotaki biso mpe osali remise ya pays ville de Kinshasa mpona kokanga yango olobaki defi ya liboso eza nango ezali bongo ya changement de mentalité. Tant que mentalité ya biso ya Kinshasa echange te, mentalité wana euta depuis deuxième république, soki changement de mentalité Kinshasa bopeto ezali bongo révolution ya mentalité ya biso bana ya Kinshasa. Ata mokonzi ekolo mboka na biso Kinshasa ntango tozwi indépendance na 1960 Kinshasa tozalaki bongo na 400 000 habitants. Lelo tokomi na au-delà il y a 15 millions d'habitants. En même temps, banzela oyo esalemaki na eleko wana naza na kati ya nini na kati ya mpona koyamba population na kati ya ya opération 400 000 habitants. Banzela na bainfrastructure esalemaki ezalaki mpona koyamba population moko oyo ekokaki koleka 1 million d'habitants te. Lelo population ekomi au-delà de 15 millions d'habitants. En même temps, l'infrastructure de biso ezala bahôpitaux ezala banzela ezalandi te esadapte te ezalaki mpe modernise te. Yango wana bapasi mingi oyo tozali yango ezali yango oyo. Mais lelo tozali 15 millions d'habitants ataka mokonzi. Dans 10 ans, tokokoma 25 millions d'habitants dans cette ville. En même temps, le problème de la mobilité, ezali regretté. L'embouteillage ezali délai. Bongo soki tokomi 25 millions, tokosuka ndenge nini. Tozali lelo 15 millions. Ba immondice ebele na nzela. Bongo soki tokomi 25 millions, topé 30 millions d'habitants, na mboka na biso tokosuka ndenge nini. Nalobaki na molina moko emoko tokoma 30 millions d'habitants, population ye moko akosenga bandako mosusu ebukama mpona kotonga nzela. Soki leta azali te, population ye moko akokende kobuka mpona kotonga nzela, soit yakokende mosala, yakokende hôpital, yakokende mpe kelasi. Yango wana il est plus de temps kozala bareforme ya makasi, surtout na maye etali banzela. Banzela ata leta azali soki population azali éduqué te, salite ekokota, mbindo ekokota kati ya babalabala na bisika oyo evandi na bakartier. Yango wana révolution ya mentalité ya Kinshasa bokweto ezali bongo nouvelle citoyenneté oyo tosengi na bana ya Kinshasa ndenge tata mokonzi ye moko ntango azwi pouvoir alobi le peuple d'abord. Alobi nini? Le peuple d'abord. Le peuple d'abord elingi koloba Kinshasa d'abord, les Congos d'abord, les Congolais d'abord. Les abonnés. bomema yango na ordre ndenge bomesana ntango bolingaka omonaka mouvement na kati ya ville awa bajeune na biso bazali kopesana maboko balongola likambo oyo ya
Kinshasa na biso yo bino bobotamaka nanu te ntango biso tozalaka na mike philosophie wana tozali bato ya misala ya peuple toye kosalela peuple mosala toye koluka babomengo na biso te toye koluka nde bomengo ya peuple. Donc bozali na droit ya kosengaka bakonzi na bino kobanda na chef ya quartier tina mokonzi ya ville kosenga bango basala oyo ya bango part. Mais avant bino bosenga bango esengeli bino po bozala na droit na force ya kosala yango esengeli bino moko mpe bosala oyo ya bino part. Part na bino ezali kobongisa moto na moto abongisa na esika oyo azali bolanda mateya oyo ndenge napesi bino bokoka kokende na sens oyo ya kobongisa mboka na biso Kinshasa. Mboka na biso oyo merci na bino kolo abatela biso banso totala ndenge nini tokokende liboso na opération na biso kin bopeto. Merci beaucoup. Nous invitons à bien vouloir procéder au lancement officiel de Kinshasa Bopeto. Voilà, maintenant pour le plaisir de tous les Kinois et des autorités.
toujours motiver les jeunes Guinois, les jeunes Congolais à avoir de l'espoir, à travailler dur. La réussite est certaine. Le pionnier de la musique, la Casa do Canto, Baïlo, c'est bon, maman, Tomoni, chef de l'État, a hier pour le lancement officiel il y a Kini Bopeto. L'État que bino ba membre nini bokoloba na bato toute population tout oyo chef de l'État na gouverneur à s'adresser na bango. Merci beaucoup. Tout d'abord, on a fait Simbote, na bana Kinshasa nyonso et puis na remercier bango ndenge ba répondre na appel. Il y a gouverneur na biso Gentini Ngobila na lancement ya opération Kini Bopeto. Alors, ndenge mokonzi mboka Yemoko, Excellence Félix Antoine Chilombo Tshisekedi alobi Kinshasa et comme sikoyo kin la poubelle mais tozongisa yango kin la belle. Ekosenga contribution ya mutu moko na biso nyonso. Tomoni biso ngai tant que présidente ya Génération Fachi et aussi assistant du chef de l'État, le président a toujours dit que nous devons prêcher par le bon exemple. Yango tolakisi que biso toza soutenir action oyo ba travaux oyo initiative ya hôtel de ville bazui biso tout rendre Kinshasa na biso Bopeto yango moni Génération Fachi ya kebele to soutenir mokonzi ya mboka to soutenir ba activité nyonso tout oyo ezali koleka na kati non seulement ya ngumba Kinshasa kasi ya mboka na biso Congo mobimba. Pour la Génération Fachi na Kini Bopeto match elande Génération Fachi na Kini Bopeto biso surtout tozo sala eloko moko toza biso surtout na kati ya idéologie ya ko soutenir ba action et puis programme ya chef de l'État. Donc ndenge mokonzi mboka zali nous formons un toza biso surtout famille moko état et toza ko se battre pour un but commun. Artiste présidentiel, lancement officiel Kini Bopeto. Artiste musicien, artiste présidentiel. Azo communiqué. Donc, azo communiqué na bato bakota ki. Bato ba pesa ke ba voix na bango nde ba konzi. Ye fois solo na bango ye fois bisa bango posa na yo. Donc voilà. Et bango balingie balaction balingie babeleli awa balobi balakia pe ba soutenir misala wa sengi bango. Et remerciement pe na wana pour na président Fachi, na président Tini. Idée est bien, allez mbangota qui est dans tina souka, si pene robot et porter fruit pour Mokanamso et la bien. Donc voilà. Merci beaucoup. Les lancement officiel, il y a opération Kini Bopeto, où le gouverneur de la ville Jacqueline Barangobila et le chef de l'État a sauvé la Kinois. Na bakinois pour le lancement officiel. État que le banini na bakinois na message au chef de l'État Pessi Bango. Na message au gouverneur, papa gouverneur Mokonzi Ngouba Kinshasa, le premier citoyen de la ville de Kinshasa. Na chef de l'État, Mokonzi Ekolo, papa Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Oyo ngana comprendre zali te to intégrer programme oyo, to intégrer concept oyo. Pour exemple na biso moko bakino pozo malamu. Esengeli topesa kin valeur. Lancement officiel il y a Kini Bopeto oyo chef de l'État. Oyo gouverneur ya ville Bakango ya Sali, pe na présence ya chef de l'État, fait ce message pour na bakinois, pour na ville province ya Kinshasa. Nini yoko ko lobeta que communicateur volontaire ya chef de l'État. Merci beaucoup. État que coordonnateur basien combattant, état que président national ya jeunesse Puna et en même temps communicateur volontaire à Mokonzi Mboka. Na pesi d'abord longonya na tata Mokonzi ya Ekolo, son excellence Antoine Félix Tshisekedi, na volonté pe acte oyemo galaxy ya ko se déplacer tina roya awa
mpona koaccompagner gouverneur ya ville ya Kinshasa mpona lancement ya Kin Bopeto. D'abord topesi yango longonya mpe totombeli yango bonne chance. Eloko tokosenga kaka na gouverneur ya ville ya Kinshasa azwa makambo oyo au sérieux amema yango d'une manière légèreté te parce que toyebi na ba régime passé bazwaki ba initiative mais batikala ko komisa yango na suka te ye pe lukola aza nouveau gouverneur o aye na mandat ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi o tozobenga ye fati béton aya kolakisa de quoi ki azali béton ya solo Yeah.
Masima.